to mona ki bandeko moko ya kanto de vo ba yeko luka yo to bete kaka ni nango e base qui baise babeta mwana muketa mwana muke so bete genre nanga so beta on se défendre nga mukolo be beta kolo beza bien mais ko sala ndeza problème tu crois que oyev mo betinga na tiki ko betinga ah boni boye ko nango base on est nango base ba o sepela na bango ba seplisa mnoko to sepela mais il y a rien te ba ko diminuer on est entre sœur et sœur quoi sœur et sœur to ko discuter na biso to za biso famille différence est à ma casse. Toi, ndenge monté. Bon, au fait, ngana koloba, moi je suis une bosseuse. Nga depuis na mboko nga bossa nga futa bempo et na tout à tolo. Pour devant mundela tout non tu fais quoi? Oui, c'est musalo ça. Déjà que tant que futa kempo devant mundelo ana valeur. Bon bambon mususu moi je sais pas, ba futela ngo bempo te za bambon moi mayu noir. Donc pas ngeza c'est de l'argent sale. Ngana olingata moi simoko Aïlinga fiche de paye 500 francs, mais 500 francs, monde la calcula la bempo à longoli tout donc pas dans la moisson propre. Les habits sont congolais. Les habits sont nyos. C'est ça pour la biso congolais. Et dans ma belle la biso congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, boko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso, bato mosusu bali ya mbongo ya Congo, nakabola na peuple, yabiso yango wana koto sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, moko yo Congo. Yabiso na la sokoli mo bénéficier na ba minerie na na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Tomo susu ba bosana na bango, kemboka oyo yabiso. Ba minerie pi yabiso ya bala oyo tokoka bala biso nyoso longo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo. Yabiso yo yo yo. Oyo bokolanda biso na congokimiatv.com tozana Maria Kitoko bozomona ba image ezolega wana ye wana Maria Kitoko boyebicha kombo ndenge sonné Maria Kitoko, la femme qui a dérangé toute l'Europe na beauté naturelle et sipanda na siya taille Kitoko moi ça libala oyo ba mibali nyonso balukaka bazwaye me bakokaka te tango asalaka ba video na yo akotambola lokola Cléopâtre taka même ngamo kota na talaka ngo na bandela nga ta 10500 fois mbote belé pa passer Ricky Muzembo El Manito Madame Maria Santé bien et bonne yopé. La santé qui toko dans ce pays en tout cas dio yangana yo obi ko ningisa internet Naebi ki na ningisa. Obi ondeni. So ba pele belé, ba papé belé ba benganga, ba mami belé ba benganga pe ba jeune ba musu ba linga baza pe nitinga na beng to benga na privé na pesa bango ba conseil. Lobana no to na lombango lobana no Maria Kitoko azana ni Maria Kitoko obandi ndeni ka poko na internet Maria Kitoko eloko ni sala yo okota na monde internet elengi bo otoka ba Manuela ba lobela yo ba Chantal ba lobela yo osali mama na buzz ba misu ba lobi pona machine moté bolanda simate azalaka nango ba misu ba lobi lokuta. Bon, moi biographie nanga, en fait, je m'appelle Maria Kitoko, et ça vrai comme nanga. Je suis une femme mariée, mère de famille. Nazali, nakolo bané donc en fait Naza Yaya, devant Chantal Bola, Naza grande sœur naé. Donc devant les autres là, Esther Angelos, Bambi Mumba, à part la femme en Porsche, double Porsche, Jessica là c'est ma copine, ma privée, to benga na ba privé. Prévané na otala ya Belaki, na yoki qui est privé na Belaki, bon, naye, Lulu azali banda et otikanga, Natala et donc Naza Yaya na bango nyonso. Ceux qui bazan un problème, ba petit wana tout baya ke pananga.
et na pesa bango ba conseil moko ya bien donc yango moni que vague wana eza un peu trop au moni faut linga ko approcher mutu po yeba ye ba jijara mutu na apparence des fois l'apparence est trop trompeuse ndenge na tambola na ngai ndenge na denda na ngai oui c'est vrai ça façon nanga naza vraiment très douce une femme très douce donc ndenge naza bon donc yango mona ba leki na tout ba comprendre yaya wana za bien yango monaka ba Chantal bango tout ba leader donc baza toujours nanga bon baleki ba très très peu baza que baleki mo très très aye pas détruire yo ba alors tant otimbeli que très très ça donc musika et puis bango nyonso baza mibali na bango Chantal azana trésor habitu nae donc trésor alenda aza mobile mo qui a costaud quand on dit un homme costaud net yo esprit faut ça là ils attaquent que Dieu moro sans esprit les katenet mobile nanga a mon esprit mobile na comme ni Rijana Kitoko voilà Rijana Kitoko voilà ye wana roi Weston ya kanga côté wana azate na Facebook Maria Kitoko ba s'abonner na ozaka na page ba s'abonner na Maria Kitoko Bellissima donc Bellissima c'est la belle donc yango ka Kitoko to changer donc wana ezaka italien nga voisin nga mtabenga nga la Bellissima la Bellissima donc etikala donc taille je peux dire c'est la taille de ma maman Antoinette chez nous bisounos to bongo même ma fille elle est comme ça oh on a moi na bon oui moi je suis jeune fille à Salaka bon lo ba ote nga na vani yote mais c'est que obité na tout na question moko est-ce que Suisse tamba mona roboy oza ba adversaire boy ka pona taille à part maman Biliabel na mona na ngate à part maman Biliabel na mona te na lobby bien na Suisse ba adversaire neti nani Jess la femme en Porsche et kozaka yo yé pas un taille à Lopez à part Jessica la femme en Porsche qui encore je vois personne azate et on balobaki on a sala ba chirurgien na sala boyaya kutu na kita eza naturel na kita lo nyonso jolo bayo kita on a kita ko dégâts nga batu bayibanga po na taille so na otambulo ko baluko kotala ngo me wana nani dégâts pongai normalement je suis pas vaudoise nga naza argovienne na yande libala Navo tungisa bazu koko ya na vonde na ye bana na batu na sima Rijana pa ye mara na ndenge na ya ba Weston na ndenge ya ba sapina za ikolata ngasko sokitang na ye taille na ngande mais c'est qui moi sona nani moi ça Rijana po mbali nga zaka tireur de jupon abeta tala te donc so abeta popolo abengano yango po moi naza ba adversaire ebele po ebele bela beta bango zwa bango te d'accord ke mbango te tango komi na vo bayambaki ondeni surtout côté basi pour bino na bino ndenge ozabwe na éviter na ndimité ko zaki quand même na ba camarade bande ko linga yo tango komi bayambaki ondenge nini eyambetang na komi nazalaki déjà la Solange Nzengo ma copine yeto utani depuis Kinshasa ayamba nga bien mais les restes bazao boudé bazoya na sima ukolingano mobile ota bala ata sakana na basi mais tant ba mona nga moi sino kitoko mais derrière les dos bazaro ya oboma alors nga sikolo kwa na omona musika miso Aiglet na omona musika na timbi na bi or ba misusu ezape parmi ba momi audio na nga leka vous en avez preuve naza be preuve comme oui nga mona nakuta obenga na jote pone dinga na ko benga na jote nga di joni la krakanga alovanga linganga balanga honoranga apesanga to atianga assurance donc atana deni na obeta tolo na mari ba biloko bo fo balango kaka so dikenwa oya nga no ya femme eza moi si mususu ko moni mo biloko nzoto ningani eza musupe so moni waya video yo kutu jo leki bato nyonso balega na bato radio na yo bazaka kana mboka na bino omona ka pe bango bokuta yiba mususu pesa na biso mbote bon ngaza na nga player eza histoire na bango na za histoire ancienne donc itala nga kutu ti Maria Kitoko ozaka même célèbre dans le monde internet tant ba tala batu tutala ka pe yo moko péter ba plan moko bitumba moko ba ko luka kaka yo na taille Kitoko bana la te ba tio pe na mbeli atana elongi pona moni ndongo poza be bois noir boye
santage obeke ba couleur ba luka kango mais olingi bitumba ba ya koluka yo to mona ki bandeko moko ya canton de veau ba ye ko luka yo to bete kaka ni nango ya base ya ki base ba beta mwana muketa mwana muke so bete genre nanga so beta se défendre nga mukolo be betanga kolo beza bien mais ko sala ndeza problème. Tu crois que vous mo bettinga na tiki po bettinga? Ah boni boye ko na ngo base on est na ngo base ba o sepela na bango ba seplisa mnoko to sepela mais y a rien te ba ko diminuer te waneza entre sœur et sœur quoi sœur et sœur to ko discuter na biso to za biso famille to liaka to melaka c'est la famille. Maria kitoko ou mela zo lo ba bien beauté na yo lobi moto azati. Mais première dame ayayati là c'est azayaya na biso azana catégorie na biso te première dame ayaya donc bambote belé sika aza première dame de Lausanne c'est une grande sœur qui na pressa qui est trop nga bien que Miss Demis comme nous Maria kitoko mais bamso ba comment chanter ba kombo la reine de Saba kinga garder ka kombo siko ba toi nyoso na ba banani wana lo babala na tangi ba beauté yo lobi bazate mais obiso mona ka donc ezana ngo mascara donc bon na ébité tout le monde a libre à changer combo na e soit mon que combo na kokani na e changer beauté changer combo na mais beauté a ko changer te c'est clair azani ka ninga zara moni beauté ya mutu bato libanda nde bato balula yo wala nga vraiment balula nga puis na tout taratolo c'est vrai ngata baninga na basi balula nga na se vanté mais on a le baiser solo Fanny Kemboza na koloba donc on a le baiser solo la femme en Porsche azana Chantal Bolazana Esther Angelos azana Bambi Mumba donc ba koloba leader kinga sana suka la marraine atatu pazana koloba pour la marraine pas lo bango. Voilà. Maria kitoko to moni guerre bitumba bolakisi ba mbongo balobi ya Maria kitoko ipare ozana nguma sanza mbongo na ndaku bilati lono lataka wana eleki trop cher okokaina bango te bango bazolo baleki yo guerre mbongo wana balobi ya yo ezalaki nguma za ko sanza yo po lobi ya bango basalaka lekele ezalaki ni nango. Bon, au fait, ngana koloba, moi je suis une bosseuse. Nga depuis na mboko nga bossa nga futa bempo et na tout à tolo. Pour devant mundela tout non tu fais quoi? Oui c'est musalo ça déjà que tant que futa kempo devant mundelo ana valeur. Bon bambon mususu moi je sais pas ba futela ngo bempo te za bambon moi ma yo noir. Donc pas l'angeza c'est de l'argent sale. Je le calcule même pas. Sale pendant c'est de l'argent sale parce que ba futa impôt te ngambon on nga na futa impôt. Donc tous en ndenge morote. Différent. Donc différence ya makasi. Toi ndenge morote. Ngana olingata moi simoko aelinga fiche de paye na 500 francs mais na 500 francs na mundela calcula ka longola ba impôt alongoli tout donc pas na moi son propre. Et puis je sais pas, batumsu bakenda ko dérober na magasin ngana maboko milaité. Oh, miyibi basi. Bebele gut ba mavuba. Ba tiaka ba bipenza donc irata ngana. Wana yo calcula bango. Te wala nga calcula bango tenga muyibi te ngana propre. Maria kitoko aza propre aza pe kitoko comme Maria. Surtout moi na Bible Marie, maman na Yesu. Donc kitoko bellissima. En tout cas, oh latini comme on a. Non, na lati ils ont simple ils ont moneza poso, ils ont fourrir il y a lapin, renard donc ils ont simple quoi. Et l'ambé a nzoto. Non les gars tu n'as pas question moko mais nazo garda ngo poso na tuni sigoro yo. Et ça la ki ba tu ba ndoloba ote Maria kitoko afuta ki mbongo. Siko to mona ki guerre moto leka yo na mona leki na yo quand même pour ça la bien na mona ba image ko yo bien ti Manuela kitoko azaoka yaya na Maria kitoko il paraît peut me taper le combo kitoko et ça qui ni ngo ke bozala ki bien bobebana balobi yo soko bebani kuna OK kuna obebani na bango kuna OK kuna do jongle bango. Bon Chantal Bola c'est ma petite sœur na linga mwana na trop abunda trop ponanga a défendanga trop dans na mambo ebele donc aza mwana mona portakaye na motema nanga oui là na Manuela kitoko bon yé combone au fait comme Manuela te ce qui amana nga na bi comme sœur amana voilà combat kati combone vraiment ba beauté amana Laetitia amana comme le depuis wapi awa na ibeli kakawa donc no yebi amana mais combone
banga po fula yo yango na banot limbongo donc siko lelo ndimi ko banot limbongo na singa ngambongo na otindile mbongo te na difficulté à singa batu nyonso donc asinga ngo etonke mutu bon na pesa ki ngape na koza leo na difficulté na epa en Porsche ke ya mutu na nga na tindela kai mutu na ole rwana non azaki mutu na nga ta za ileki aki leki ya koza mutu na nga ta koza pe master na nga te pour moni car ils a trop voilà ils a vraiment ébélé oui le côté a gafa kaka boye jalousie kaka boye a gafé ayokani na batu donc en fait comment neti guerre ya ba jalousie ba nango ba comment neti ko wele la yaya ezaki neti guerre ya jalousie ba comment neti ko wela ba yaya alors ye asala neti ko gafé par contre ye azara neti na première place mais asala neti ko gafé kandinga gafa non ezara mkomsu boye mobali na benga copain na ye kopi makangu na benginga bazaki na ba problème ye azora numéro na makangu nini John obi ba mususu makangu na yabe oka John déjà yo yeba bango na yeba bango parce que ye azora numéro na nga pesa ki pa apesi pa John pe abenga nga si un problème John na okuta yo déjà na kati ya ngana na mona John non na cadre ya bolingo na yo okuta déjà yo ba mususu bazalaka avant John wana bon wana ya vie privée na italinga ité donc aza célibataire azo luka ce que simba ici que simbe et puis aza mère de famille donc voilà non na mona John te na téléphone yo hier allez-y comprendre so de monument qui toko boy il faut encore tirer la paraphrase vous comprenez la boye sous kalo soko yambi te na mbogo yo to bimise biloko kati quoi John na benginga bazaki na problème na Johnny ba auto kobe bana John a benga na isi bona to bongisa kala mingi te bobeba ni boendeni ye abandi ko benga sko non stop John abi ya mariana ngo yamba etinga bino yamba ye pour se calmer tango ya kati tango John akati na bengi mwana mwasona ayamba kita pour mwana mwasona arapelinga tango arapelinga na bino na auto sola kutu na John na pekisa ki abenga ya bengi pourquoi yo za mama langa tinga na tia mbon nga na auto ebani na lingiti mabala nga no se kufa akabwe ne se ozolo balanga ou bien ozo bala mutu mususu yo moko mtozwa ki numéro na ngai opesi ye pa benga ngai yo po benga nga si un problème na opesa bino nyonso ba conseil oza mona Suisse nga na bi mais siko yo problème ngo nini ote na lingite alors na boya ki kolande na ba détail tant na kati téléphone na bengi John ki nga na moi so yo plus jamais makam na bino bosi sabino moko donc na lingite eza pe bon de bara pour moi na nga moko apesa nga musala na te c'est la guerre e bandaki nga na à comprendre que na bendani tant na bel na côté hôpital na beng Chantal mais si Chantal qui na en hôpital Chantal a dit que non ya Maria à un hôpital il y a CP là qui était pourquoi Chantal a dit que nga en hôpital fallait y a dit ça ba Chantal on nga déjà na sina la chaki après bengi ba Chantal a soleil si ba on auto manqué à Maria Chantal tant a benga a dit na ici Chantal monika jour a manqué nga jour na la chakai c'est la guerre et bandaki tina ningo moni abandi le kan internet abandi ko finga nga abandi ko ba n'importe quoi problème ezala tinga na ye Usko likambuni nango yona Jet Li production. Wana ndoki wana satongi wana tata na yebi te loko te zo ka ba vidéo na ngati abandi ko finga mwaso amelaka diamba mwaso amelaka masango ngana mela jamais diamba na melaka masanga te batu ba yebi nga oleka ka abandi ko finga wana ndoki ti bandoki musuba luka batu na internet ba Jet Li wana azana mwasi te loko te mwasi na kimaye likola ki ndoki satonge la pasteur wapi pasteur azala bongo Nzamba tikela biso lilobati pourquoi ya te ya lilobati un pasteur a rosa bon toi na ndoki bat ba distraire bat na internet bangwana bana na nzambe ete bomoni mamoyo amelaka bangi mamoyo azana milimo mabe mamoyo azana posa ya nzoto parce que pasteur na kama kende kuna basi merci beaucoup Maria Kitoko bambote na bati bandi biso na banane Angèle Jasuka top siko zali a prince Hakim Prince de Lausanne bambote bide bravo ça la va bien gouache donc kotana di mako pas docteur bango vrai ça perd Hakim bâtiment ça je paradis oye je suis là Chantal on a relation bien oui pas tout ça relation bien à part ça vous avez Congo Kimia comment vous appelez la Kimia Congo Kimia
bao tout balingaka biso balingaka wenge musique maison mère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde, Congo Kimia TV, yangoyo et na makambo sika ba image ya sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo. Kimia na Congo Kimia. Congo Kimia.